soki naleli eza mpona mipesa makasi kolela ya bushi nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ye nakolela lisusu te yesu akotilika mwana ye kolela nanga esali ya bushi ye natelemaka na maya miso en tout cas, on a passé une beauté partout Bozouani, au Bozo Landa émission na biso kitoko, au Messani Kolanda, les sauveurs de mariage. Et le lot on a même bino invité mon nene. Maman na biso azana expérience ebele. Au moins deux fois tant so ba papa to yaka koloba, to tsara na biso ka mon papa. Mais ba maman, ba ba bota ka biso, maman ba ebi ndenge boni me bota maka. Nde na même bino maman José Malako. Maman José Malako a contribué à la émission à Bissolelo. Les sauveurs de mariage, thème toi dans le coup de foudre dans les mariages. Donc bazo ba coup de foudre tu es bien que awa na mutu soki mutu a sepé na mutu makasi brusquement mutu oyebate au mona quelque part mais au moni karabo sepé na mbala moko. Et coup de foudre ils ont même anime dans le mariage. Dans mon azaki n'a besoin les lots pour partager un mot à maman José Malako. Apprécier beauté maman José. Bonjour maman. Bonjour. Vraiment les lots, tous vraiment honoré. Il y a comme on a eu mon seul dans mais maman on dit nous au partager na biso. Alors on a quatre émissions où on a bêta ma soda ma bala, on bêta ma soda bateau ba kota na libala. Au moins à mon tour sous alingi akota na libala mais ayebi ba réalité ça na libala et ngai naza na moi 2-3 histoires on a bobeta na kati awa on a otalisa bato ke coup de foudre eza eloko moko ya be makasi et surtout ce qu'on bala déjà et même ceux qui n'ont pas balité faut faire très attention à ba coup de foudre maman na évité par rapport à bato ndenge za ko moni moto kaka lelo osepene makasi o invité kaka lelo boki bomeli pe ba ju kaka lelo ya mususu pe mona bokoti peti na hôtel kaka lelo mbala moko okopolo banini pona bato ya forme ya ndengana mama biso bazalaki kolinga balisa bana na bango na bato oyo oyebi ya famille za komona avant du quartier moko là ba voisin oyebani eleki mwana na mobali oyebi nalingi obalela ngai mama Marie nalingi obalela ngai mwana mama José mais na lelo oyo bana bango moko bazokende kokotisa na mabala parce que amoni mobali wana aza kitoko ayebi bizaleli na ye te mpo aza na mbongo peut-être aza moyibi ayibaka mbongo ta mosusu aza ndoki akei komibwaka kaka na nsima nango ekomi baproblème ebele ta mosusu akei abomisi ye ta mosusu akei asali ye mabe ta mosusu mpe apengani ye parce que azalaki motema moto et pourtant soki tolandi lokola bamama na biso nde bazali kobalisa biso nabi namoni mwana ya mama te aza mwana bien bizali na bien famille eza bien baza bato bayebi nzambe tout ça mwana nanga kobala mwana mais lelo eza bongo te yango koyeba coup de foudre amoni kaka po aza na mbongo nakei kuna kosombelanga kapelo ya $200 akosombelanga lobi boye noyebisika nini mbongo ezokuta te oyebisika asalaka te mais liboma ezio kaka mbala moko yo okei komokotisa voilà okokotisa oko babengaka libala yaka tovanda ozoma parce que amemaki na ndako na ye omoni kaka ndako na ye tanto moto amemaki na ndako naza papa ya bokolo oza mwana moke tata ya age wana aza na mwasi na ndako te eske oyebi mpona nini oyebi mpona nini aza na mwasi na ndako te ta mosusu basi bakimaka ye mpo azali mosusu na misala mabe obie bakimaka ye avandaka na basi te yo kolanda wana te okeka komikotisa kaka
parce que olingi ye mais na nsima nango olongo ya makambo ezali yango tosenga bana ya sikoyo bazalaka motema pire bazalaka na patience bazalaka na patience epuis mwana oyo ayebi nzambe so akutana na mobali ayebi nzambe eza eloko mosusu mwana oyo ayebi nzambe te akutana mobali ayebi nzambe akoki mpe komema ye na losambo bakeni batamboli nzela moko mais soki bino nyonso mibale payen oyebi nzambe te mpo bomarché ekomi difficile yango ozomona lelo oyo il faut bana na biso bazalaka na patience malamu mwana azwa mobali oyo asisi classe aza na motu lobi azwa mwa mosala na ye babanda ya zero bakoma lobi bato minene ke olingi kaka okuta ye na bomengo nyonso oyebi ndenge nazwili yango te lobi kuna otiki ndako okimi yo moko mingi bazokima bana basi lelo okomona kimi ya me yo okende kuna okimi nde oyo nazomona makambo malonga te nazolala butu te nazomona boye okendeki mpo nani otunaki naye otunaki baboti na yo yango na bana lelo soki oza na bana basi surtout pesaka bango toli kolemba te kolembana te kofinga te obengi ovandi mwana anda nzela kelasi anda nzela ya nzambe akotindela mobali oyo ya yo kokende mikotakota te kondo mikotisa yo moko te oyebisika ozokende te nde yango ozomona coup de foudre yango wana omoni na mercedes aleki omoni aleki na jip ya soki ya ndenge nini yo omoniki aza na mbongo oyebi tamoso mpe ya ye te tamoso ya ndeko ne atikaki avoyageaki atikeli yo okufeli kaka diplome kotina libulu yango toseka bana baza motema pio bazala kimia bazala nzambe basenga nzambe saint esprit edirige bango epai nini bakokende epai nini bakosuka vraiment bandeko bozoyoka ndenge maman José aukoloba maman José Malabo en tout cas maman olobi eloko moko elamosinga lisolo moko eza na jeune garçon moko azokufa wana ezala nini na aveni oyo biso tozofanda jeune garçon wana azali koteka bamabende ndenge bana oyo bakendaka kolokuta mabende na bango bakoteka yango na bakilo kaka ndenge ezalaka tobeta tour na baninga amoni fille moko azoleka asepe na jeune fille wana mpe andimi bakende komela mwa jus kaka le même jour balobi donc tobeta tour lokwa aza na ndako aye moko bafanda basolo le même jour fille wana boya kozonga alali na ndako na ye mpe bafandi premier jour deuxième jour troisième jour azomituna me mwana oyo aza mwana bato me ndenge nini azondima kofanda epa na ngai bajour ebele boye abiyo soki kofandaka bato abino na explike epa na biso eza na ozwala wana makambo esama mama na nsima aveni na biso wana histoire vrai mwana mobali wana abi bon pesanga adresse na yo fixe esika pene ofandaka ya solo apesi mpe garçon wana adresse mama garçon wana abi apres mosala ntango mosusu na koleka na signale fille wana te aye kokende epa na bango ntango akomi na aveni abandi kotour intel afandaka kote epa na bango yango wana siko moto apesaki adresse akomprendre kaki ntango mosusu azalaka relation na ye ya kala siko ayebi te ke la fille akufa abeti porte bafungoli ozoluka nani oyo nazoluka intel mais mi fille yoza camarade na ya kofanda babokopesa message na ndenge moko boye mama tala bazoluka mi fille mama abi papa mboti olobi nini papa te mama azali na posa nayeba to bamifi mpe na ye nasenga bolimbisi parce que bana tofandi na ye nayebisi ye azonga ndako azonga ozonga te alobaki ye akosepela ti mokolo na bohonore ye nde ye akozonga opo azomonaka ndenge deya nafandi ye bajour ebele ekozala problème bomenasenga lokwa naza na mbongo na nga namonaki na ye na eseskize s'isagi nafuta ba3 nafuta na nga mpe ba3 mama abanga atali mi fi oyo ozoloba aza mwana
mais akufa. Oh, garçon maman. Okufa non na nini parce que ngai avana na ya awa. Na tiki na ndako. Na tiki azo lambe la ngama desu. Maman a dit peut-être aux hommes se tromper hein. C'est là tout là ça ba photo. Ce qui est penza ni fi wana yozolo. Bandeko balandi mama bimisi ba photo ya matanga. Abimisi alakisi ba photo nenga zalaki na nenga kufe. Garçon a dit non. Yeyo. Mais bon il s'en a beauté parce que nga na tiki na ndako. Maman banga bibandeko na bango boya. Boyo kana likambalo kwa ndeko na be. Abiboye bana ngai toke de bomo. Ba komi na kati ndako na ebo ba yo kuta nzungu likola moto mutazati na ndako. Porte père au fond. Abia mone ngatiki nzungu na moto. C'est que azo ya kalaté. Loko ezaki ba 17h 18h bandeko ne ba fanda 22h. Azo ya kalaté. Biloko kute beli garçon na kitisi madesu. Abi azo fanda awa na ngai. Babi papa. Mukunda yo. Peut-être raison mon na moko azo bimela yo. Po oya biso de kwa kufa. Soki aye orubenga biso. Yo sala tu orukanga ye po akende bongo benga biso. Tango kaka bango bazokende après 30 minutes ye wana. Oh! Mais yo to tiko luka yo ti. To tiko luka yo awana bandeko na yo. Bandeko na nga. Yo utaki pa bandeko na ngai. Abina utaki kuna na lekai kuna yo kanisa bango bana kanda me baza na kanda te tala boy abi. Wana yo kuba courage na yo kenti pa na soko na ni. La fin de ce mois débat à supporter alali. Azaki sou kimiate mais balali quand même. Lobi na tongo garçon na sali semblé à kokena coin abengi. Boya ne naza bonatike na ndako na ozela bino awa na reposoni na zeli bino na kingwa wate aokima o comprendre que na ko benga bino baya uba yokuta mayati ikola moto azate ngaso atala yo mais yo si entend bien o tiki bango baya sus awa akanisko kanda koti na katamba moyo kene ko kabongo poanye garçon azo banga skozo mona garçon na biseke ba bisinga okufa ya biso obomanga abomé directement. La fille abina ke osomba biloko ya mike pona tia na makoso akeka ka bomba moko andi aoya bisuste garçon abi oyoyo yiwande mutezo lukangai abengi deux petits frères moko boye baya bala la mandat na ye de façon que bakengela ya kende église pour mon maman est sérieux. Maman garçon dans le bano boue. Acoustica na peut-être. À quelle église balé qui wana balali na kati ndako na butu ba fini ki dra. Bon kaka. Pou dra balongo bango na nzoto. Oh. Moko la muka tel moninga lali makasi. Mais dra nyo se longo biso. Ba moko ba ndio kasikoyo. O bakabola rido ezaka studio ando kasiko mongo ya kamana na bango na fi moko balo swana na sala oyo sakana nanga na ko boma yo kama do ekomeli bango lokwa ba oyo ka radio ba bima batika nda kwa na polele ba kinda ko tika la polele une semaine yekuna eskazalaki awa nyofu bambu baginye na église Maman, moi suis à Koufa à cause ya coup de foudre. Bato belé bazar la cantine na biso ba biso ko moni bango bazo le kaba ki de église na fiwana na ba jour ya sarakiwana. Au nimata ozomona mwasi kitoko azo seka kitoko gentil mais auti quelque part à Koufa na ye. Mami wata bazali mama bazali. Alors moi na mobali ata makufi la jeune à côté na biso bazaki na yo. En tout cas na sepe na eloko moko lobi mama o kaka mobali comme na âge o azo balate pona moi si akomi na âge o
azobala te mpo na nini ntango mosusu mobala bato azalaka na problème te mais alingaka mwasi moko boye abebisa vi na yo akenda na yo akobanda kosentir présence ya motu moko na katikati na bino sans olinga mobali nyonso akoya na vi na yo akobanda kosentir présence moko boye yango wana omoni bacoup de foudre ebele ezalaka biloko moko satanique ndenge nini motu nga nayebi te namoni kaka nakoki te mwana mwasi oyo ebengai na ozomona soki ozangi ye lokoloko orate oyoki mama eloko alobi yango omoni baparent na ntango ya kala bazali kosala fo nabalisa mwana nanga na mwana mobali oyo aza mwana ya voisin nanga mpo namona conduite na ye ndenge atambolaka namonaka ndenge atangaka aza mwana mobali moko humble toboyi te moto nyonso fo asala choix na ye koyoka te natia biso bajeune tolingi koyoka te likolo ya coup de foudre jeune wana akufi biloko na ndako etikala kaka boye ntango bandeko nde baye korécupere yango babi batelevizio azalaki nango misato mpo azalaka mpe mwa moyibi batelevizio misato wana nyonso etikala kofonctionne te donc biloko nyonso important ebeba sikoyo lokola azwi likama wana mpo azala na kimia il faut aleka na délivrance parce que esprit wana eza na kati na ye déjà kosangana na moto akufa faut oleka na délivrance akobanda kobimela ye akomona ye peut-être vie na ye mpe komarche lisusu te donc faut aleka na délivrance soki aleki na délivrance te donc aza déjà akokufa akufaki mama à cause nango voilà siko atombe na église nde ya mabe parce que na kati ya église mpe mama coup de foudre mpe eza makasi coup de foudre na église même pasteur mpo azwa moto asambela mpo na yo ye moko pasteur fo asepela na yo fo aza na coup de foudre na yo bino bana mama José Malako yaka je vais prier pour toi oh Seigneur apamboli yo mpo asepelaka na bino na kolula soit bwana mbongo mais mutu azata muso afani na coin atie mwa kitambala mwa nini bo yete tala siko frère wana ndenge akendaki kuna mbongo te na maboko kolia na efo asengaka bato oza sûr ke bakosalela ye bapriere mpo esengeli na mokoko oloba nini mpona bato bazozwa baproblème aye na église mais pasteur ana bato na ye apona donc problème à coup de foudre yana babranche ebele mama po ozomona mwana alingi abala mobali moko boye apresente ye mama ata tanga ata aza mayele ata alukaka bon bien mais soki nano mama sentir coup de foudre ya garçon wana te il faut aboyisa ye il faut aponela ye asala le choix oyo mpena mobali kitoko akobotelanga bakoko ya kitoko ozomona teke babote ebele ebombi mpe buzoba babote ebele ebombi spiritualité moko boye ya makasi oyo ngana toza na ye te mama nayebi te kokoloba nini mpona ndeti na église pourquoi bashwa ndenge wana neti na église pasteur aza mpona moto nyonso akokopona te oyo aza na mbongo ozomona ngo na baeglise mosusu toyebi yango ye totanga yango eza te basi ya bakonzi nde bakovanda liboso nde babombela bango bakiti epota na église okobombela moto kiti te oya retard ata oza mobola soki place ya liboso eza vide okoki kovanda tolobi te ke esika babombeli basali ya nzambe yokoki kovanda te na esika bandimi bayaka kovanda bandimi oyo ya mbongo baza na bisika na bango me na kati ya église ekosala mabongo te pasteur aza lokola docteur na moto ya mbongo aye na malaria aza na malaria na moto aza na mbongo te aye na malaria fo kopesa bango kisi moko oyo ekobikisa bango nyonso eza te ye aza na malaria opesa kinini ye aza na malaria opesa aspirine wana obomi moninga ozomona obomi donc il faut ozwa bango ndenge moko et toza komona bapaster
eza te komikumisa nakotanga kombo pasteur na ngai oui ça ne dérange pas nakotanga kombo na ye te mais na ndenge nga na kolinga mokolo mosusu kokutana na ye non mama eza problème te okokotanga kombo na ye pasteur na biso ezali ndenge nini azali mwana ya moke mais aza na motu aza na mayele ya bonzambe ye neti jour anniversaire na ye afetaka na ndako na ye te afetaka epa na bango te afetaka na bahandikape na baorphelin na baaveugle oza komona komona mwana na nga azali awa azali caissière kuna na l'église koyebisa ye préparer les enveloppes atie montant atie baenveloppe ebele azwi na motuka na ye atie basaki ya farine basaki ya semoule basaki ya loso alobi on commence aujourd'hui jour anniversaire ya ye pasteur on commence na orphelinat bon bakei na orphelinat batiki biloko après babandi boulevard bazokita baaveugle wana bavandi na se baoyo kape baza na boulevard oyo bafana na boulevard voilà apesi enveloppe aponaka te journée ne mobimba ekosila na boulevard kopesa enveloppe na bato baza na pasi olieke alamba biloko na ndako na ye alia na bandeko na ye po babeta bamiziki na nini ye asepelaka kode kofeta yango na bahandikape na baaveugle na bato oyo baza na pasi oza komona bon moto ya ndenge wana kosala ya nzambe ya ndenge wana akoki kofavorize baoyo mpo boye nafavorize ye mpo ye aza boza akoki kosalela yango te emateya na ye surtout ezali partage arepetaka yango mingi ezali koyeba kokabola fo neti lobi dimanche ateyaki biso nini alobi ke moto na moto abondela mpo na don na ye oyo aza nango soki ozali na don olobaka ngai lelo ifo nzambe asonga nga apesaka mbongo ebele mpo don na ngai oyo esengeli nga naza nango eza don ya kosalisa baorphelin ya kosonga bahandikape ya kointercede mpo na bato ya kosala mpo na boye moto na moto asambela mpo na yango parce que nzambe ifo apambola yo mpo yo mpe opambola bato baza na pasi osonga mpe baorphelin esengeli mpo ozala na mbongo mais soki omoni basali ya nzambe oyo bazali kopona parceke yo oza boye ifo nasalela yo boye bango wana nde baponaka bano ya bato ya mbongo na kati ya eglize na bango komona azopesa baposte ya minene ani poko ayebike na nsima na ye eloko mosusu ezali oza komona yo mosali ya nzambe okobengisa bana basi ya eglize baya kolambelaka oyo na ndako soit moto ya mosala na yo futa ye mbongo na yo alambelaka yo jour okobala otie mwasino na ndako ozomona yango ozomona basali ya nzambe mingi omona secrétaire na ye abali secrétaire na ye protocole na ye akoki kobala mpe protocole na ye asepeli na ye peut-être mpo amoni mwana wana aza na bonzambe ozomona ozo oza mosala ya nzambe fo luka kobala esika omoni ke mwana mwasi wana ayebi nzambe po ntango okota epai na yo aza deja na notion moko na mwa makambo ya nzambe eza deja na kati na ye bokende liboso epo abandela zero ezaka mpe mwa pasi ata priere ata adoration ata asala ata adoration eza te ata komodere eza te ozomona yango wana mpe bazalaka atali oyo aza modératrice na église nanga c'est mieux nazwa ye pasteur mosusu omona ake kozwa oyo ayembaka oyebi ye moni azwi ye ayebika bandaka na koyemba tusa ozomona olakende mosala azwa oyo aza na kati ya mokili aza na milango aza na misala mabe aza kosala apres aya susu kotutisa ye mapaku malamu bango mpe bayebaka basala nzambe mwana oyo soki naza na ye tokende liboso
parce que bana basi mso na kati église bazo tout qui ça va passer na coup de foudre bazo même ba passer na coup de foudre zomo mais pasteur na wana za célibataire jeune pasteur oui auti tu sais ça célibataire il faut bala zomo aza pesa na kati ya bonzambe pesa makasi kati vraiment bonzambe otako mona mwana mukete aza mwana mukete soza ba mama kobota ye mais tozoka mate pe tozomona pe bikambo a partir na zomona yango nazomona ba pasteur mi bazobala kana kati pe église parce que atali mwana wana mondimi na nga wana bisali na ye kitoko mwana zo se comporter bien ayebi kosambela ayebi sotoke na ye akoyedenga pe na misala nzambe. Donc maman, si je comprends bien, au Bétis c'était il y a moko est tellement important. Pourquoi? Parce que nazana pasteur moko utiko kufa na sida. Akufi na sida comment? Azaki na besoin ya muta musala. Abala pe. Moi sinada ikotumisa papa tozo muta musala na goko ka misala ote. Autiko bota moi na 5 mois misala belé azoko kate. Mais moi musala bakenda ikosola ye azalaki tellement joli, azalaki na taille moko oyo eza que soki oza moto wana bonzambe te obanda kotala ye pamba pamba. Donc depuis moto ya mosala ya na ndako mobali azwa coup de foudre na niveau moko okoza na ekute mama. Donc soki moto ya mosala aleki boye papa misukoto soki aleki boye azokosala bilamba libanda papa ake ofana na kuna na kwa azotanga journal. Donc posa na ye eza amonaka kaka mwana mwasi nalingaki nameka kobeta mwa sete moki. Vous savez bandeko masolo tozobeta na mama bato ebele bazocomprendre te biloko oyo oyebi mais eza biloko oyo oignoraka kaka. Mwasi nyonso aza mwasi bakalite oyo ozomona ya makasi epa mwasi oyo ozokutango epa mwasi oyo te bango nyonso baza kaka basi. Peut-être ye nzambe asala ye bongo na ntina mais ye mpe aza oyo ozomona ntina te mpe na bakalite na ye mosusu oyo ye mpe azangi. La majorité ya bato nzambe asala bango kitoko bana basi nzambe asala bango kitoko makasi bazala na bariske mingi na vie. Alors soki olingi obala ye faut kende na source nde balobaka mai ekufela mbwa mopaya mutamelaka. Bana ebele babandaka kozala violé na age ya mokie à cause ya kitoko na yo oyo nzembo moko bakino bazala koyemba kitoko na yo ekobomisa yo. Yango moni baparent bazalaka mayele soki amoni mwana nde aza kitoko mingi akomi kopona endroit ya kobokola mwana na ye wana akozwa mpe mwana na binisi ye mboka mbala moko parce que mindele mwa complexe wana ezalaka mpenza mwa mingi te. Na biso awa okomona na sentinelle azotante mwana na moto ya mosala na bajone ya quartier mosusu mwana milekotela deja sida na ye kala bote ya mwana oyo akoganye bato ebele tokozwa bachance ya bato ebele. Papa na tombe na malchance fille azalaki na sida. Madame aye okende fete anniversaire ya mama na bango loko aza na mwana bango bazofana na bandala famille eza na njini fete ebandi 18h moyen mama azonga ndako eza te. Bon alalaki wana wakite papa aderange bon abimi na pamba eleki 2 semaines ya pamba papa komi indifférent na ndako akomi konéglige mwasi na ye mwasi aza na mwana aloba likambo akani azongisa likambo akani. Donc akomi kotia mwasi mal à l'aise na niveau moko boye ke mwasi akozwa mwana ake kofana neti pa baninga nde moko boye po alekisaka ata air mwasi akoki te alobi na mfanda ya susu na yo boye azongi mpa na bango na famille baye bafandisi bango likambo nini likambo mpenza eyebana te. Maman s'est décidée à ne pas na biso. Continuer sikoyo bisengo na ye na bonne. Asa lokola longoli musala bakomi kokende koluka ye akomi kokipe famille na ye na bakisanso ya suka kuna. Malaye kobeta papa briske. Tant papa bandi kobela la fille bandi kobela.
bazokanga la fille na sida na baexamen oyo tapisaki mbongo ye mpe bakangi na sida aye mpenza na baexamen na ye wana abi eske oyo docteur akosi nga ya kokosa to eza na masolo atuni la fille abi eske yo ozalaka na maladi moko boye te fia famille lakisanga examen te mama sa passe esi abon balandela boye sida bapana na minute aza ya kokufa bebe na ye ya kitoko na mwasi na ye ya malamu batikali yango wana nalobaka chaque fois na émission na biso nidite ezala eloko moko boye te nde tofandisi na motu lokola yango nde eza important mpona vie na biso tala biloko o mama azobisa biso ekoti ntina kati ya baeglize okomona mwana mwasi moko ase prépare alata jipe ya mokuse akolinga bafandise kaka liboso po espesa pasteur kaka coup de foudre pasteur a changé na maloba na mateya moye pasteur ateya bien eza te pasteur akomi kobeta nde masolo ya baexploit oyo asala okai ntango nakenda na Afrique du Sud ntango nakomi kuna bandima ye po teke mosala nzambe yango eza ngai bamoni nga naza tellement jeune ntango na ye kokota nazokota na porte bamiracle betela yesu mabo pasteur akomi agité mpona nini amoni plante moko boye ya rose efani liboso na ye tatie makolo baonokisaka makolo boye pasteur abebisi pasteur ateli lisusu oyo nzambe atindaki ateya na bokongo te e okomona moto ya ndenge wana soki alingi seur wana eglize ekoumela te ekomi okita babayaki liboso bayambi bango te me fi wana ye na retard ntango akombo ekoti akomeli te akoti bamama mibimba bamekolo batikali libanda en tout cas nzambe vraiment apambola o makasi mama lelo biloko oyo lobi eza lokola baéducation ya kala ezali kosunga biso mpona lelo éducation ya lelo ezobebisa avenir na biso lobi kasi ezobebisa surtout likambo ya telefone oyo ntango toza na telefone na yo okoti na réseaux sociaux lokola Facebook okomona fille moko boye akanga bafoto na ye akangi bafoto yo lobi mwasi oyo ngai ndefo na balie boyi bato beye bilo bakutana nao akoluka fille atuni yo nde namonaki me awa oza lokola koko boye ndenge nini mais maman José Malako aza kutu bien koleka yo akolisi biso bana boye me aleki yo me na Facebook namonaki yo bongo ndenge omonani nga ndenge nini aswanisi yo mpe bandeko nanga ozala mwasi ozala mobali komemama te il chante bien non et pasteur soki azoteya non ana eloko ya nzambe coup de foudre esuki kaka na niveau ya elongi te okozwa coup de foudre mpo oyoki moto ndenge oyemba nga na mona yango namona oyemba mama bapesanga bizu ya mabe na podium nazoyemba mpenza jésus fidèle bolingo ya motema nanga papa utayo kende donc nde naoyemba bongo ya bio angelo akitia wa angelo yoyebi ngai yoyebi voix wana eza ya nzambe to ya nzambe te yo komi séduit na voix wana yo komi séduit na mbongo na bimisi na pesi ba changer coup de foudre lelo tosepelaki tolobela mama nayebi te okoki kozala na lisolo nini ata ya suka oyo ya réalité moko ofuza na mokili oyo ya moto moko ta mosusu ya perdave na ye ngai nzambe azwi décision na ye bakobenganga te saka bango mpasi na mitema bazokoka kobenga nga te ezosala bango mpasi kana ngai nazwi na ndenge
tovandi toumeli ebele bamona lokola nabengaki moko na poto ngai mpo nobenganga lisusu te ozobenganga te oyo nazokoka te azebisa mwana na nga Gabriel nakoka kobenga mama te esalanga mpasi makasi ozomona parce que patience libala moko te na mokili oyo eza na baproblème te komona bandako ya minene te bandako ya minene ozomona neti na baipene wapi makambo eza ebele soki oyoki olobi me ngai aza bien oyoki mpe ngai naza bien bandako mosusu ozomona bato bazovanda bato basi bota bana na libanda mpe baza na kati ya bandako na bango ozomona mobali mosusu mpe ayebi yango mpe me na soni wana moya bimisamo eza te nazokanga entretemps likambo wana ozomema mpenza omemi lisumu mene na kati ya potana apartir ya likambo wana yo mwasi okoma mpe makambo ya mobali na yo ezobeba me ezoyeba te esikani ezouta te ozomona to makambo ezoebele donc nga na kosenga kaka bana basi bazala na patience makambo ya kitoko yaka maleme me mpo ozala patience fo ozala bonzambe so bonzambe eza te otema kaka moto yango ezokende okotisa bango bacoup de foudre wana kolongola bazemi apres olobi noko ndoki oke kokota sikoyo na libala oyo mobali aye kobala yo ozobota te o noko ndoki o tata mwasi ndoki olongola boni ntango mosusu nzambe apesaki yo 2 ntango mosusu apesaki yo moko me ntango yoki okolongola ngo okobokanga banoko ndoki yo moko ndoki yo moko miloki koza na patience kuna mbongo eza te nake kuna mbongo ezali nzokande kuna mbongo eza te eza yo moto kotya point na vie ya moto wana te nzambe lobi bamosusu toyebi bamibali bango bazalaki baenseignant pamba lelo baza badg baza na baninga babandaki na mobali caporal lelo mobali azali chef d'état major adjoint caporal chef d'état major adjoint baninga na ngai ozomona mpona nini patience baza kofinga bango tala bato ya pamba tapomba lelo oyo bakotala biso na bajipa basoda bakoya epa na ngai okuta basoda batondi na balabala wana masa mokonzi patience ozomona etokosenga bana basi baza patience motema moto te yango ozomema bango na bacoup de foudre bakomi kokufa bozoka masolo bakomi na bakatakata soki banani kaka na kati ya na hotel bakutanaki ta mosu na restaurant boye oyebi te soki aza nani soki aza diable aza nani voiture ya kitoko obimi bokei lemso olimwe mpona kolula motuka kolula biema ya moto wana ndenge alati namoni aza moto mbongo mbongo azozwela ngo ndenge na façon nini ozomona yango oseka bana basi bazala kimia bakitisaka mitema na bango bazala mitema moto te patience accompagné na bonzambe wana nde bokende liboso parce que soki oza na bonzambe ozoyeba kodistingue le bien le mal olingi osala boye te nzambe azomona ngai nazosala boye nzambe azomona ngai nazoyiba boye nzambe azomona ngai bana basi bakoma oyiba mibali mbongo na baposhe kokotisa mibongo na baposhe ake na ye ayibi ye mbongo nyonso mobali akoti na ndako mosusu ye abimi akei ozomona mais soki oza na bonzambe ozobanga kosimba me mbongo na yobi ta mosu bongo akisi na kosimba boye na kolimwa mais soki oza na bonzambe te ozotalaka biloko ya mokili balix ya mokili nayiba mpo olobi nasomba keche nayiba mpo nasala boye bakomi kende kosala na Dubai olandaki bino nyonso likolo ya mbongo batiki Dubai bakomi na baenlèvement eza mpasi nga namoni bana pasi ya mike ba jeune fille 18 ans 20 ans baza accompagné na bagarçon oyo bazokende koenleve baninga na bango basi le monde à l'envers mokili ebebi donc zoba mama surtout bapapa babimaka bamama nde batikalaka na bana nde baedikaka bana papa akobima na ye banda tongaki bareunion banime yo mama
mwana kotaka l'air ni mwana telefone à $2000 azwi yango wapi ngai mama na bino nasalaka te papa na bino azalaka te yo ya $2000 ozwi yango wapi ozwi yango kabelo ya $600 ozwi yango wapi kabelo pe ba $600 ezali ozwi yango wapi bino mpe bana mibali soki omoni classe ozokoka université kota ta baformation yekola ta mécanique yekola ta électricité na baformation moko oyo bata moto abengi oyo ya kobongiselanga boye na soki ozwa ata $20 otie na poche olia kokota na biloko wana bosasosi na bana basi koboma bato kosala boye me nzambe ya likolo yango ozomona bato mosusu bambongo makila bato wana okoma boye crise cardiaque okufika boye maladi eza te mpo nani lokoso olingi okoma milliardaire mbala moko oke kosimba bakisi otiki mosala ozosala moke okosimba bakisi lobi okomi liboma ozoleka bafrançais baanglais ozalaka mwana malamu ta na bacamarade surtout baya mibali bacamarade otiki primi soki skole soki nini okomi na zododo bauski soki tangausi après bombe ozomona nyonso wana ozoluka nini soki osomeli biloko wana komosala biloko moko impossible respect na baparent eza te respect na balekino eza te na famille eza te donc okomi lokola étranger na kati ya ndako baparent balali yo ozokota bafille bazokitisa bango na bamercedes bosa baloba donc vraiment eza place mingi yango tosengi kaka bonzambe ezala ozala mwana mobali ozala mwana mwasi ozala na bonzambe nasepelaka mingi kokende na église namona bana mibali nde bazoyembela nzambe namonaka kitoko makasi koleka kutu bana basi bayembela nzambe ke mibali po mibali bayaka mingi na église difficilement ke basi ezala bamama mama asambelaka papa payen c'est ça okei ozongi bitumba église yango eumeli ti lero oyo église eumeli ti azokende kosambela mpo na yo azokende kosambela mpo na yo moninga na nga mosusu mobali na ye azalaki chef d'état major époke ya kabila ayebani moninga na nga wana aza kosambela na église moko soki awuti église mobali apeti ye azalaki mobali azalaki lieutenant abeti ye sérieusement akobeti ye sérieusement abimisi banda na revolver mwasi oyo yaye moko api banzambe na lokuta wana akomaki chef d'état major ntango amati grade bacolonel bango akei mobali aye kokontina kokende église na mwasi abi nzambe no na ndimisi yaso ozomona to baninga nyonso nazotangela ngai babanda ndenge lelo bakoma mibali yango bato minene ti lelo oyo okomona mobali aza pa motombo alime te aza pa ya walesa mokonzi wana bakoma kokende kuna bandimeli nzambe mpona na parti ya mwasi yango mibali ezaka très difficile ngai naza na boutique moko awa ngai babenga ngai évangéliste église na biso po mikolo so nake boutique ozoya kosomba biloko na ngai nabandi koteya yo wana nabandi koinvite yo okomona bato ya sika baza baomona 5-6 personnes nani abengisaka mama José mama José omona mpe batikali mpe bazwi mpe misala kuna tusa ozomona donc vraiment en tout cas bandeko bozolanda mama José en tout cas pour ngai nayebi te na mokolo émission mais naza na posa koyoka mama je sens que matière ezali bandeko ozwa temps ya kolanda émission 2, 3, 4 fois 5 fois okobakisa plus na mayele na yo na limite ke na okolekisa 2 semaines sans ke naza émission na mama parce que aza na eloko mpenda ya kopesa biso bandeko leyo tolobelaki coup de foudre atalisi biso yango na baforme ebele apesi biso exemple même ya bamabala ya kala nde ezali kosalema mabala ya kala ezalaki ozomonaki ya baparent bapréféré apesa mwana na ye epa mwana ya moninga na ye mpo azomona quand même mwana ndenge azokola
bon ezali komema pe mpo lelo ekomamaka motu na moto asala choix mais naye ocomprendre que baparent na ya kala bazalaka na sagesse pene ya solo parceque lelo telefone eye evandi meka pe ye tala kaka suki ya bato mwana mwasi ya bato bakati ye suki ya indienne bazwi batie suki ne batie kuna basili batiki wana basili po ebima original osomi yango $600 ndenge atia yango na motu mongo ye aleki likolo na se alingi nzambe te bato balulaka partout akoleka coup de foudre na coup de foudre ndenge nini nzambe akoutilize yo oza na bamari de nuit ebele bana quartier ya mike balulaka yo baprofesseur na yo balulaka yo pasteur na yo alulaka yo makambo mosusu on est limité mpo tosala émission na maman vraiment maman nayebi te okopesa mwa 3 mbote 4 mbote na bandeko mpe oyo ya yo po kosala mpa mosusu mosala ntango ensemble po tokotire na biso mission napesi mbote na paster nanga paster Yvon Yolo paster Yvon Yolo mbote papa mbote Victorie mama intercesseuse na biso napesi mbote na mama présidente na biso mama Yvonne aza na Angleterre mama Yvonne na Angleterre mbote azali nde mama ya paster nanga napesi mbote napesi mbote na mama Nathalie Mwika azali awa kaka na Kingu pre Kingu liboso napesi mbote mingi napesi na ya na ngai mama Modestine mama paster Modestine na mama Yvonne ya na nga na limete na grand frère na nga Emmanuel Kabanga. Merci beaucoup. Wana ezalaki maman José Malako. Ngape na pesi mbote na mon président Pierrot Nzao. Nalf. Hein? Vraiment mbote na yo esika ozali et maman Mouli na Diblin. Jamais te bosana maman ton fils yo. Na ozelaka ko benga mwana. Papa ebsenga déjà que obaki obenga ngai. Merci beaucoup. En tout cas, Rosari, pasteur Nosari Mbesi, hein? Pasteur Nosari Mbesi, c'est ce que vous allez. Mbote na yo, tout au botali biso, ba obodi frère la paix, na ba obodi bingate. Biso to le la bino makasi. Maman père le bi, ale la bino mingi, ya momoni, amemela bino matea, auto bengi, coup de foudre. Donc, to kutani na émission mosusu, soki nzambe, azongi na mute, to roya lisusu. Bye.